Merci beaucoup. Maintenant, tu as une analyse Nabiso. Performance entre Lelo et Koffi Olomide na wenge musique à 4x4. Ozo mona ndenge nini. Entre tous les deux, on a banane vraiment besoin de production plus par rapport à Baninga. Ya Muninga mususu. Ouais, Koffi Olomide, d'abord, c'est un artiste musicien qui adore son boulot. Il adore bosser, vraiment, malgré point mususu, mais Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui aime la musique. Vraiment, Azamuto et moi, le bar, vraiment, son ami, mon aïna, mais n'a habité. Comprendre, mais est-ce que Wenge est trop, bango va se stationner, bango on a qu'il aussi va sali et c'est coquille. On comprend? Surtout le lot de tonico calculé pendant les lots. Wenge musique à maison mère ou Wenge BCBG. Surtout tali pendant les lots na bilan, surtout c'est calculé pendant bilan l'autre comme na fin de l'année 2022. Sur le bandit de janvier. Si le lot en novembre. Surtout ça statistique, il y a bilan, il y a orchestre, il y a Wenge BCBG, Wenge musique à maison mère, na quartier latin. Oye bimi makasi oye sali ba tourner makasi au monde akata msu Koffi Olomide parce que ça muto azana katata na moda oui bango batikali ka keno ko ba mise ba se stationner ya keno ba obetela biso communauté congolaise OK lelo musique komi libanda bato ebele bato su ba ivoirien ba sénégalais ba ne tout consort ba pour ça il y a musique ya Congo muto ko pesa mo miroir muto ko faire ko pousser yango. Quand même, il ne faut pas voiler la face, il fallait pour pas. Mais les gens vont dire que non, taba oyoyo. Mais même si tu dis, mais aussi, les abongo, on ne peut pas cacher vérité. Vous comprenez, le côté qui a un ascenseur, vérité, un escalier, et ça nini, et commis. L'élo musique qui va vivre à bêta, et musique qui va kosa leka. Fallait pour pas. Il y a un moment, ce qu'il fallait pour pas té. Qu'il fallait pour pas té, ils attendent sous Koffi Olomide. Oh le lopena bani quand même au senti que non mutaza toujours na tana moda wenge bo souffrir moi mukia ko ba que non oui boza wenge bo sala makamba danger oui to robo ya te wenge sala danger et tout et consort là on a disconvient pas mais qui lelo exactement que non qui danger bo sali et souka et c'est stationné te il faut que lelo papa chéri so bengeno a sala fitting samsuna dajuta sa fitting na mutumo so ngai papa chéri na sa fitting na full. C'est-à-dire la mentalité ya wenge c'est-à-dire pour na bango eza que non ko ça la collaboration na mutu eza que yo za faible to mutu na za fort ne abendi yo za non mais sur la musique ya kosa le ka ngo lelo o ya boutique na lo côté o lelo to pesa to fanda pena que to ba que non musique ya Congo tale memeli biso ba trophée boye musique ya Congo tale memeli biso loko boye rien du tout. Vous comprenez? Musique yango na beki kosa leka par rapport que non musique va beta kosa leka mais lelo siko ko mona que non musique comme que non mutu to comme na défi ya que asala album moko et kota pena album urbaine et fan de kota batuti lelo pe o rapporter moi disque d'or certifié na Snap to yebaka Snap à l'époque toi et moi na ba internet e belem suba na biso to yebaka Snap te to yebaka Grammy Award te to yebaka Beat Award te. Vous comprenez? Tu as un trophée à travers l'artiste émissé Fali pour pas oh le lo ba que influence aux médias et tout qu'on soit influence aux médias mais quand si le lo muto ça makambu ya bien le lo peut voir ya réseaux sociaux yé mutuscope ne bandolo ba que non ba jibe ba teka ba 5000 exemplaires et ba teka ba 200000 est-ce que tout le monde ce qu'il fallait a fait oh azo sala et ça faut ba tout applaudir tellement congolais ndimaka ndekone congolais te Congolais ka mouyinya congolais ezaka congolais moko mona ka kino te o ya sala yango te il fallait ça o ya kumisaka nde soki ezaki wana nde c'est bon mais soki ça o mususu ya lingaka te moye aloba keno bola muna ekozala te c'est ma bende ce que ça yango wana mais c'est pour vous dire que non aujourd'hui fallait pour Koffi Olomide en fait na clan wenge Koffi Olomide zo mené parce que aza toujours na tana moda asali ba featuring na bana belé ba Inosbi asali na ba Gali Garvel, asali na ba Petio nani qui encore ba Guess Fabulous o sati mutu asa toujours à la page malgré o sati mutu malgré o sati azo lukaka toujours azala toujours à la page mais il y a pas net va faire ba wenge bango kaka biso wenge danger tout oui qui danger oui c'est bien bon bon so ba solliciter bango to yeba ko solliciter bango te comment ouais on sait pas comment meka ce qu'il fallait faire oh azo sala et ça faut tout applaudir tellement congolais ndimaka ndekone congolais te congolais ka mouyinya congolais ezaka congolais moko mona ka kino
te oh ya sala yango te il fallait ça oh ya kumisaka nde soki ezaki ah wana nde c'est bon mais soki eza oh mususu ya lingaka te moye alobake non bolamu na ye ekozala te c'est ma bende ce que eza yango wana mais c'est pour vous dire que non aujourd'hui fallait pour Koffi Olomide en fait na clan Wenge Koffi Olomide azo mené parce que aza toujours na tana moda asali ba featuring na ba nebele ba Inosbi asali na ba Gali Garvel asali na ba Petio nani qui encore ba Gez Fabulous osati mutu asa toujours à la page malgré osati mutu malgré osati azo lukaka toujours azala toujours à la page mais y a pas net va faire ba Wenge bango kaka biso Wenge danger tout oui qui danger oui c'est bien bon bon c'est pas solliciter bango to ko solliciter bango te comment oui on sait pas comment meka faut chanter misa autotune bona boy mais yeka misa autotune wana taba production tala calendrier bimi parce que ya bino wapi yango artiste azaki na prison bakanga kiye bakamuza tali famille na ye privé ayeko bima si c'est vrai pena artiste il était fort azana batu ya makasi auprès na ye babiro ya makasi batu basa musala makasi pona ye o bana posa pena ko pousser artiste et musicien akende liboso tant artiste a déjà kuna et que artiste a bimi ba ebike bo mais faut pas production ya il faut calendrier bima batu pena on a que oui to abimisa ki volume 1 dynastie ezo ke noka lokwa milinga likaya nze bozo beta noka ke batu ka ba sepelaka la bonne musique ya ah ba tia on a ba rebeti par hasard entourage nezo bo artiste voilà boké au sein de conférence de presse batu mo traiter le roi conférence de presse le roi il y a artiste Chocha ta conférence de presse vraiment sans fondement sans force sans tout et tout ça dit conférence de presse mo kaka comme si ba beng sika bana mai boya kaka tout ça la soni non et le retour faut préparer yango. Parlons des héritiers Watanabe Robeta le 25 décembre à na stade de Martyr. Ouais goga toto ya tembe Kosra Nostra la Pulga toto rina ya tembe mon fils alobi la Pulga moto déjà ce moni moni zamita appelle ça moto vision appelle ça na provision ouais tu m'appelles ça qui déjà héritier Watanabe vision et appelle CP Watana na provision et déjà dans bandi marketing il y a héritier Watanabe on a ça des martyrs déjà et photo tout ça là moi pour parler tout le cas que ça les logo moro ça là bien vous comprenez faut tout ça les logo moro ça là bien ça la raté tout ça la poba ninga bola ça là qui il faut peu bisoka tout ça té faut ça la peine organiser logo moro paye bien et ça la paye logo moro la paye historique quoi parce que c'est logo pena et c'est un tanet le roi héritier 7 ans de carrière solo na 2 albums mais a signé pour affronter Stade de Martyr. Ndeko ya Congo botu na ngai nini oh Villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino bae boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement il y a 3 chambres salon salle de bain na cuisine il y a 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali e bongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize yango yo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya ba fête ya mariage religieux coutumier na civil botala esika yango yo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala ba événement na bino ya botu na ngai eza wapio na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona Villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye oui toza awa toza na Villa na résidence Dani Dende Real de Madrid talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici là to yaka kin to yaka ba vacances to ka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé
yango wana moni toyaka na biso a na villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika te eza kaka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille donc bandeko na biso ba diaspora boya boza défité sécurité bika Congo pour oye la place au boyebi ke boza bien sécurisé a pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie Juna jana na ba kitara awa tala kaka famille Juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi filet za moko villa Dani Dende Real de Madrid babi na mbese ke numéro 2 tala ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance peu assurance comprendre tala ba mama Mireille Lisalisi au cadre na ACP mais sur ça na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eli kanango bien ezole kana sa soma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye tout ça très à l'aise tout ça très bien très fier na boulot musala naye na boulot naye so sali en tout cas vraiment je suis très fier tout ezole ka bien la piscine na mam tout va na kutu ba koto bien donc eli kanango bien ngano ci Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus na sensement campagne boza dessus vraiment. Bon c'est pelant fort. Pour moi déjà na lélé en fort. Parce que jour dans le bien, tu vas chez Real Madrid à ma campagne, appartement monima, villa, piscine, nous sommes allés, on s'est retrouvé bien ma casse courir sans rater, sécurité nous sommes kitokuma. Puis nous bien en Norvège nous sommes au besoin kin avant d'ambiance à l'aise fois pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, yomutu, ozala posa, ozwa repos ya kitoko, na ba condition oye sengeli, nenga kozala na mikili ya poto. Awa, nyoso ezali, soki kure katani, komitungisa manaote, groupe électrogène ya movimba ezawana, ebongo côté ya mai, forage d'eau, eza pe wana mobimba, na ndenge ya kosakana te. Ngai, awa kaka, na village chez Dani Dende Real de Madrid. Eyokani! Mbote bandeko balandi ba abonné na biso ya tumba officiel oya Zakari Mwamba babi petit Zac le baxele mobali ya pembe mo boss vraiment biso to bolingara biso to lingara bilo makasi kade to lobara biso ba o sans bino mobulu makasi bino fo zala wana belé boss abonara vraiment ça la biso ki to makasi ba critique na bino ba commentaire na bino ça la biso bien ba j'aime na bino vraiment ça la biso bien makasi à la présentation c'est votre humble servante la diva Sandrine Bamana babi baxelanga la Taylor. Aujourd'hui nous sommes là tout ça l'analyse na zanga morote na zana boss nangai Zakari Mwamba babi mobali ya pembe. Donc tout ça analyse par rapport à ma actualité nezo les kanamboka to toucher mon point belé to convaincre un peu ko lobela concert ya mon pa mo kondi to lobela concert ya héritier Watana ben stade de martyr to toucher moi point moins belé car na kati analyse na biso vraiment botika la brancher boza la décider avant de commencer de prendre mon boss bien sûr j'aimerais bien de remercier bato ba soutenir biso obika na rythme mboka ezalaka bongo bato so ba osunga bino pe na retour fozong c'est la bongo ba remerciement et ça la kitoko makasi avant na banda la bongo na repesa merci so bozo mona ba image ya kitoko makasi bona ba son bo pesa merci na kikoyo ça vraiment babi ami ya boss za boss yoane pe na simbi bilili vraiment merci na Yannick ni ya Rambox babi l'homme qui détient le drapeau depuis Soudafouana merci
merci aussi à Pablo Kini, les grands déclarants. Babi, les seuls uniques déclarants na kata Luanda. Pablo Kini, vraiment, bah, merci Belé. Pourquoi pas à Roger Ndonga, les colonisateurs. Hein, Roger Ndonga, les colonisateurs. Babi, so ozo mona bason et guitare pour Roger Ndonga, nda simbi biso côté matériel. Hein, donc vraiment, merci à Roger Ndonga. Pourquoi pas à Dani Den et le Real de Madrid. Donc on a vu là Dani Den de Soza, on a vraiment mon bimba. Je dis un grand merci à Malolo Chimalanga, mon thème à boss Peter Okito. Bango na flat na bango la vase d'or, donc na selewana aveni mayulu so oza vraiment mon bimba. Pourquoi pas Dadie Mondo Kolo Yoji motema Karine Bamala, ma grande sœur chérie, maman Clotine Bondo, babi plafond de reine, leader maman sociale Nyon surtout. Vraiment je vous dis un grand merci maman Clotine Bondo, vraiment la bino tout bolingara tumba merci beaucoup. Ndena bagi tozana boss nangai, hein, toi na boss nangai, mais avant de prendre mon boss, j'aimerais bien d'abord tous on a image ya concert ya Kofi Olomide na États-Unis, et puis on va se retrouver tout juste après pour continuer émission na biso pena yamba invité nanga mukola lelo. C'est parti. Merci Debi que Boza et Belé Bolandi image à concert, il y a les grands mots Pao. Directement je prends mon boss, bonjour. Ouais, bonjour Sandrine Bamana, la diva, la Taylor, et bonjour, bonsoir au moment où laquelle internaute au Bazabon éparpillé à travers le monde, Baozoabiso, vraiment, moi absence par moi 2 semaines d'absence parce que santé bougeait moi mouké, c'est il faut moi kokota moi labo et tout mais ce que les lots Maramouté zone normal, vraiment j'en profite vraiment l'occasion. Il y a copé ça ba mbote belé na ba abonné nyon surtout ya Tumba TV officiel au ba la biso confiance ou ba toujours continuer ko s'abonner yo nous s'abonner té kende directement na ko na yo s'abonner massivement, liker, commenter bon maximiser vraiment ba like yango auto na vraiment bosenga. Merci na ba tout bo la biso confiance. Merci na Eva Tumbaka Lombo Mukulumpa wani balobi marche mo converse yo yebi 40 € sola. Merci beaucoup na yo, merci na Dani Den le Real de Madrid babi l'homme qui arrête le temps. Dani Dende, le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Moi, merci na soutien na yo babi samedi le 12 ezalaki retrouvailles. Il y a Batouba Kendan Tsango, Bananou Mosesser, moi qui bon l'architecte très intelligent, Simeon Moussindondo, azalaki wana, l'archi Simeon Moussindondo, azalaki wana tout le monde bon véritable code mondial. Ya Willy Moucheni, ya Willy Moucheni véritable code. Azalaki wana tout le monde bon Patrick Boyo. Nzeta mbila kasavu bekoyate balobi Patrick Boyo nzeta mbila kasavu bekoyate le nouveau marié vraiment bazalaki wana baba Izebonga Izebonga bazalaki wana baba Chiro Chamala bazalaki wana ba Chiro Chamala ba bijou vangu babi ba vrai chéri ba bijou vangu bazalaki wana pena vraiment soirée les gars qui toko vraiment merci na encore une fois de plus na bato tout boza toujours soutenir Yannick Niar Rombox babi l'homme qui détient les drapeaux nakata Soudaf wana moto moko extrêmement bon boss Yannick Kini azo séjourner bon na Lubumbashi pour na 2 jours kin bala moko azongi Soudaf. Merci na Trésor Mouchi balobi Mouchi wa dollar les rois de Mekato les bulldozers sur la Côte-Ville mutu toi sepelaka Trésor Mouchi vraiment merci na soutien na yo et yo yebika ndé to planifier. Merci na Kacho Mongo Patuchinemu vraiment et na boss na te boss de boss balobi Pablo Kini dispatchante
le seul et l'unique déclarant au gouvernement ngolais et ça la confiance Pablo Kini Bispachante. Vraiment merci pour notre soutien dans la musique. Sénateur Yanzambe fondé depuis le robot Sanabinote. Pablo Kitambala, patron maison qui tam service. Pablo Kitambala, patron ya maison qui tam service. Yo yebika ande toko solo là. Daro qui panga garçon Schengen. Yo yebiti bougele ngai René Mbaki Mpaka. Balobi Daro qui panga garçon Schengen, bougele ngai Mpaka René Mbaki. Balobi Zakari Mwamba encore et toujours na zone avec partenaire idéologique quoi. Vraiment toza pour tout pensanteke. OK, bien habillé boss. Ah, merci beaucoup Nyoso Gara. Ba ba sunga biso ti ba ma Clotilde Bondo plafond de Rennes. Ba ma Clotilde Bondo plafond de Rennes. Ba l'aîné Li Jaffa. Papa Kimia na Rennes. Ba l'aîné Li Jaffa papa Kimia na Rennes. Ba ngona tout ba to sutara biso ba Kelingolela motema Patrick Amisi na Montréal. Ba ngokaka. Ba tsaka mo ba poa ba nini po Zak le faut toujours yo yebi malgré idéologie nzambala Jérusalem toujours makolongulu et aussi la raté wana so ina termine na tige mais bon était mes amis mission na yo ya mo toza na biso ka bo na système ga ya mo lich patatisi mo Hermès frère Ale Wakanke mo Hermès Kaga voilà frère voilà mamba frère Ale Wakanke quoi. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Maintenant tu as une analyse na biso performance entre Lelo ya Koffi Olomide na Wenge musique à 4x4. Ozo mona ndenge nini entre tous les deux wana banane vraiment baza ba production plus par rapport ya baninga ya muninga mususu. Ouais, Koffi Olomide d'abord c'est un artiste musicien qui adore son boulot, il adore bosser vraiment. Malgré point mususu mais Koffi Olomide c'est quelqu'un qui aime la musique. Vraiment azamuto yemo loba vraiment sona yimona ina mena habité. C'est-à-dire quelqu'un vraiment dirait eza domoro we talent moro bo ezala na ye et lelo asala o asala be exploit. Koffi Olomide lelo aza génération parce que papa wemba azalaka lelo papa wemba ba œuvre tikala l'artiste ne meurt jamais. C'est-à-dire mais physiquement tu as papa wemba té mais à travers ba œuvre na tout ça papa wemba mais lelo Koffi Olomide azana bateau ya commandement lelo Koffi Olomide aza toujours na scène c'est-à-dire aza toujours à la page aza toujours à la mode parce que ça dit mutu alingaki musalango et ça dit ami pesa vraiment na musala yango lelo kozwa Koffi Olomide na Wenge au sentika que non différence ali parce que Koffi Olomide il est toujours en scène. Oui, na ngolo bateke na lobite ke Wenge baza en scène te baza na scène te konso non Wenge baza na bango Wenge et tout consort bango pe bayaka na époque na bango o pe baloba les anges adorables Wenge toza likolo et consort et tout mais du moins lelo comment est-ce que lelo Koffi azo ko s'adapter trop ke na bango ça dit bango baza trop stationné bango ka Wenge te Wenge za ke ça dit déjà da toi da danger. Parce que au monde mabe Wenge ka bango ba da danger ako ba danger c'est-à-dire ako luka collaboration te ako luka ko faire ouvrir esprit à la moins ouverte mais ba beta pe ba consort et je n'ai dit qu'on vient pas ko beta concert oui mais yeb sanga ce que lelo surtout le monde il fallait pour pas ba toi le baté que nos po ceux qui ba journaliste a fallu non nous sommes pas journalistes a fallu nous sommes des journalistes au milieu du village on fait le boulot pour tout le monde. Tout ça on a pour pousser la culture na biso. Il y a certains déjà ba to critiquer la biso ba lo ba ke no boza ba tabatu songolo. Oui, et ils ont bango baza ba fanatique. Bango bazo monela makamna ndenge na ba bazo monela. Nous était ke ba pandi sango. Tozo pesa pe message, pe tozo panza sango na ndenge biso, tozo kozwila ngo na contexte eza ke permettre na mutu nyonso esika so afandi na kontu mutazali ay ba ke no non Zakari Mwambo a solo la ki boye Zakari Mwambo a loba ki boye malgré ton abso naza fanatique ya mutu songolo mais quand même ce qu'il a dit ils a vraiment nzela et tout consort lelo Wenge ba betara musique ba betara ba concert mais ça loko la tech Koffi Olomide aujourd'hui Koffi Olomide il fait des tournées Koffi Olomide azala ki boye ça dit que Koffi Olomide lelo toto landa image ya Koffi Olomide na États-Unis Los Angeles tu sais que azala ki na moi communion na public. Vous comprenez, ça dit Moutouaza déjà toujours dans la page. Ça dit Moutouaza le cas s'efforcer azala toujours. Comprendre mais est-ce que Wenge ça trop bango va se stationner bango na kilasi aussi ba sali et c'est coquille. Vous comprenez? Surtout sur le loto de tandis qu'on calculer puis là lelo. Wenge musique à maison mère Wenge BCBG. Surtout tali puis là lelo na bilan, surtout c'est calculer puis là bilan loto comme na fin de l'année 2022. Sur le bandit de janvier. Si le loto en novembre. Sur sa statistique, il y a bilan, il y a orchestre, il y a Wenge BCBG, Wenge musique à maison mère, na quartier latin, Oebimi Makasi.
oyo esali batourne makasi omona kaka ata mosusu Koffi Olomide parce que eza moto aza na kati ata na moda oui bango batikali kaka keno bamise base stationné ya keno baobetelaka biso communauté congolaise ok lelo musique ekomi libanda bato ebele bato mosusu baivoirien basénégalais bana tout consort banga mposa ya musique ya Congo moto akomi kopesa yango mwa miroir moto akomi kofaire kopoussa yango quand même il faut pas voir la face il fallait pour mais les gens vont dire que non taba oyo mais même si tu dis mais aussi eza bongo on peut pas cacher vérité. Vous comprenez le côté qui na ascenseur vérité na escalier pe ça nini et commis lelo musique qui va via bêta et musique ba kosa leka c'est-à-dire na toujours kende parce que lelo na choquer batu mena ba ndimanga na choquer bango no lelo no muke na mekano choquer bango muke parce que ba via bêta musique ya kosa leka cela veut dire musique na biso ya Congo ezali kaka na communauté congolaise moi ba ivoirien ba zuzui moi banani tout consort et tout ezali kaka moi musique na biso moi ezali kaka moi char maintenant lelo on a un artiste musicien qui a voulu kopesa moi image moko boye ya musique na biso libanda entre autres il y a des Papa Wemba ba sali ba tourner Papa Wemba il a fait des tournées mondiales comprendre kenda beta même na ba Japon et consort par-ci par-là. Vous comprenez, il y a qu'un moment donné, oui, il y avait un moment donné à ces stationaki. Vous comprenez, papa, mais il y avait un moment donné à ces stationaki et tout qu'on sort, bani ba Koffi Olomide, ba Meko Bunda et tout, mais oyo lelo aye pena koya et si ka ba vie ba ces stationaki entre autres Papa Wemba aye pena komi atalisko nzela nini faut na percer pour te sa musique ya Congo et zo pena valeur na ba ndenge moko boye. Aujourd'hui c'est Fally Ipupa. Yango moni ce qui Fally Ipupa te que Fally Ipupa te ezata msuba Koffi Olomide o lelo pena bani quand même au senti que non mutaza toujours na tana moda wenge bo souffrir moi mukia koloba que non oui boza wenge bo sala makamba danger oui to robo ya te wenge sala danger et tout et consort là on a disconvient pas mais qui lelo ezata que non qui danger bo sali esuka et c'est stationné te il faut que lelo papa chéri so benge non asala featuring ça msuna dajuta sa featuring na mutu mo so ngai papa chéri na ça featuring na fula c'est-à-dire na mentalité ya wenge ça dit pour na bango ezaki non kosala collaboration na mutu ezaki yoza faible to mutu anaza fort ne abendi yoza non eza multiple collaboration c'est loko le featuring eza eloko ya sikate eza loko ezala déjà et il existe na musique na biso entre autres pe biso na biso pe ba de sala pe ba featuring et tout consort ba yemba na pe ba msupe ba bimba pe ba libanda ba yemba na bato na libanda mais lelo pe muta pe songo mwangele ape songo mwa sens ape songo mwa façon que non lelo ata bato ba critiquer yango mais lelo bazaka rake ba yeko kozonga na kata nzela mais lelo Koffi Olomide il exerce azapena na kata fonctionnement pena au senti que non que wenge faut pas voir la face wenge tikali ka que non ah toi là pour ça JB encore hier na ville moi week-end ya beta na ville bato bayaka na bango bayoka moi ba saint succès to bayoka moi ba œuvre isuki na oka wana mais na ce ba musique akosa leka yango lelo oyo boutique na lo côté o lelo to repesa to fanda pena que to ba keno ah musique ya Congo tale memeli biso ba trophée boye musique ya Congo tale memeli biso loko boye rien du tout. Vous comprenez musique yango na beki kosa leka par rapport que non musique ba beta kosa leka mais lelo siko ko mona que non musique comme que mutu to comme na défi ya que asala album moko et kota pena album urbaine et fan de kota batuti le au rapporter moi disque d'or certifié na Snap to yebaka Snap à l'époque toi et moi na ba internet e belem suba na biso to yebaka Snap te to yebaka Grammy Award te to yebaka Beat Award te vous comprenez to yebaka mo ba trophée mo belé te à travers l'artiste Michel Fally Ipupa oh lelo ba benga ke influence aux médias et tout consort influence aux médias mais kasi lelo muto sa makambu ya bien lelo pe vend ya réseaux sociaux yé mutuskopo ne bandolo ba keno ba jibe ba teka ba 100 000 exemplaires et ba teka ba 200 000 est-ce que to mona toyoka est-ce que moni pena 200 000 et bimi pena na édition autant sous 50 000, 20 000 bimi koto, 20 000 bimi koto, pas au comptant au pénal pour 200 000 la teki. Mais c'est rien comme ça, on kate. Non, kotia kate. On kate. Non, le lo siko comme vidéo, nyonso, le lo pénal na Congo nyonso pénal comme pénal na vidéo. Non, les Snap existait depuis 1922. Snap.
le snap existait depuis 1922. Ok. Vous comprenez? Kutu solo kutu TJB ni wera ni nani ni na robotama. Snap exista. Vous comprenez? Lelo faut tout ça la musique il y a solo. Tout ça la musique oyo lelo ezo pesa image ya malamu ya Congo na biso. Parce à travers culture na biso ezo TKP ezo vendre ezo faire vendre mboka na biso Congo. Lelo toyebaka babiti awardité à travers Fally Ipupa à travers Zoro pour le trombo yo kapé trombo betaper li solo et le lope Fally Ipupa le lo ko remporter le quoi trophée le net plutôt disque d'or certifié na snap et c'est le komoko vraiment loué même ba papa Wembe sika bazali ba kin kestere meneya ba Rochero Taboulay ba Madilou ba Pepe Calé ba papa Franco Luambo ba docteur Nico ba Grand Calais bango tout pene sika bazali pena ko bafandi pena na sika bazali na monde spirituel babité moi no Fally quand même il nous a honoré ya ko memela biso pena disque d'or certifié na snap oh les honneurs ce que Fally a fait oh azo sala et ça faut batu applaudir tellement congolais ndimaka ndeko ne congolais te congolais ka muni congolais ezaka congolais moko mona ka kino te oh ya sala yango te il fallait ça oh ya kumisaka nde soki ezaki ah wana nde c'est bon mais ce que ça oh mususu ya lingaka te moye alobake no bolamu na ekozala te c'est ma bende ce que ça yango wana mais c'est pour vous dire que non aujourd'hui Fally Ipupa Koffi Olomide en fait na clan Wenge Koffi Olomide azo mené parce que aza toujours na tana moda asali ba featuring na bana belé ba Inosbi asali na ba Gali Garvel asali na ba Pecho nani qui encore ba Guess Fabulous osati mutu asa toujours à la page malgré osati mutu malgré osati azo lukaka toujours azala toujours à la page mais il y a pas net va faire Wenge bango kaka biso Wenge danger tout oui qui danger oui c'est bien bon bon so ba solliciter bango to oyeba ko solliciter bango te comment oui on se pas comment ko meka ko ça net featuring so ba solliciter est-ce que y a quelqu'un ma case pas ça avant tout featuring non kasi les artistes et musiciens mais artistes et musiciens faut miser la musique c'est de l'argent toi tu penses faire la collaboration ma mususu pour na bango tela ba raisonnement même pour moi terre à terre bas pour na yesu ko amona kino ngai mbongo na tonga brikité na ke pesa pour na yemba na mutu songolo e banini osati mutu moko réflexion terre à terre osati mutu mo zo betaka musique ya ghetto musique moko locale ça dit pour na biso la communauté congolaise. OK lelo musique il faut ça la multiple collaboration lelo Fally Ipupa le seul artiste musicien congolais oh lelo a ça la featuring na R Kelly na 2017 le premier album na Tokos 1 oh ba sekaka tala mo mobalo avec ça la musique ya ba français et nana oyo kango musique ba français on pas tant ebimi bo oh musique ba français ekeiko et simbi abia oh esili oh eti ba changer langage oh etika wa tikali akomi UPA oh yo musique ya rumba ako sala soute atikali UPA aye ko betela bango contrôle qui ça mobimba Congo mobimba album tout vous comprenez c'est pour vous dire que quoi lelo Fally Ipupa as artistes et musiciens oh lelo faut vraiment toper ça beaucoup il faut vraiment attaquer au rondi mano yete la personne mais quand même hein osati moi musala oyo garçon azo sala au mona kino azo meka ko pesa musique na biso no moi lumière mo boye ndenge mususu voilà toi qui peut calendrier bimi Fally Ipupa calendrier bimi vraiment ouais Fally Ipupa calendrier bimi c'est ça qui prouve que c'est grandeur et artiste et musicien vous voyez il vient de jouer après avoir retourné Stade des Martyrs le 29 octobre samedi 29 octobre est passé calendrier na ebimi azana ba concert ba Abidjan après Stade des Martyrs ezalaki na Brazzaville Brazzaville c'est au bêta après Brazzaville à Lubumbashi ezalaki production ya Stone Mukendi Stone Mukendi na Lubumbashi kuna oyo abengisaki Fally Ipupa po bana batoto akatanga batoto Lubumbashi mona bilenge oyo bakataki tamsu ba possibilité ya kofuta ba billet ya koyaki sasa te ba mona yango nde Stone Mukendi amemaki Fally kuna beti deux productions le 11 na le 13 bomoni oyo elekaki et après ba production ça va continuer ba Abidjan zali ba Cotonou zali ba ni tout consort senti que non vraiment l'artiste c'est ça qui prouve c'est ça qui montre vraiment grandeur et artiste musicien attaque le bozo toka attaque le que bozo souffrir na nous bongo parce que ça époque ya mutu il faut apprécier l'homme à son époque le Fally Ipupa à ça le Stade des Martyrs mutu a reya peso abeta na Stade des Martyrs il faut asala lokola Fally
to aleka fali. C'est comme deux filles. Mais ça dans le bateau souvent le bao non et tonda qui non mais artiste est en mati bateau nyoso babimi bakena bango est-ce que baïki kotala artiste tonde ni parce que normalement si réellement baïki pour un artiste balinga babima vanté souvent le bao donc ça moi belé là ce sont des détracteurs. Ce qui est au bisoto monaki production artiste ils ont un réussite total point barre. L'artiste est musicien, quand on a l'obaki, a retourné stade de martyrs, a retourné stade de martyrs. Il y avait des mondes, au monde qui monde, les colos tinacé. Au monde qui monde, les bateaux, les images sont là. Les images sont là. Facebook, maman, oh bazaki na stade ba yebi. Toi na tant que tout ça la débat nango, oh bazaki na stade ba yebi. Asala mpiaka. Baloba ki liboso e osimba te e mususu kuta loba soka sali sexo ngana ko midiembika na stade na nzete ti lelo nzete ba te fanda na bazela mutu aloba ko midiembika ti lelo ko midiembika te ti lelo na ibite soka changer langage soki aloba su nini to na yeba te soka aloba su nini ti lelo aya ko midiembika te. Vous comprenez? Ti lelo aya ko midiembika te. C'est pour vous dire que non débat wana c'est les kaki ba image ezana ba internet botala na tumba TV officiel bo mona intégralité ya concert Fally pour la stade de Martyrs botala ba chaîne belé ezali pe ba image officielle et robimaye mo artiste a robimisa ba image officielle ya production telekaki c'est-à-dire production koto wana ce sont des détracteurs au bazar na toujours pona et tout ko lukaka kake bani po baloba ki boso keno e ko simba te ou tango simbiono lipa mate ko fele lipa mate ko fele so to ba moni recette asali e komi ono akunda ba 11 morts ba 11 morts ti lelo batu balobela makamba ba mort on a ndenge pe lisolo pe komo kende kana nie lo kwa milinga likaya mituna basi bakunda batongo na ba famille na bango ou soit artiste ne mutakunda bango ya question ce qu'il faut tuna na ben tornoto oh bah là bon oui tout ninga pas c'est tout ça na pour tout ça l'analyse maintenant c'est-à-dire yango ngai tango na tolobaka keno ngai tango na lobaka keno na tikala ko mona nga ebembete bato balobi ke taba o bobomi batu bona boy mamsu ba traiter Fally comme si un sorcier, c'est comme si Fally était venu pour sacrifier les gens. Les gens raconter ba bobard, raconter ba conneries na habité. Vous comprenez? Si le nom tire le monde ba morté, na habité so bazalaka na morgue, so bazalaka na ba morgue, so pe na habité, ne ba to ba ke ba kufa so ki nini. Na jusqu'à présent na tire le monde ba morté, moi na confirmé, tout na affirmé que non soit ba mort bazalate. Wana ezakutu ya déjà mamoussé leki talaka mama onenge ki na opelo wa milinga likaya et voilà récit total événement et peso et pesi lelo pour muta beta na stade de Martyrs il faut vraiment asala makamloko Fally to aleka Fally et comme le roi pena défi au Fally atie pena bar likolo surtout na génération oyaye na génération 5 eza pena bar pena ko Fally atie bar likolo lelo pe moko roya fatala ke moi na maya kenda iboy moi na maya sala propagande boy moi na maya kenda iboy moi na maya zone c'est bon appelle fona yaboy vous comprenez et comme il a deux filles pour ce que sali bongote et bambio vous comprenez parce qu'il faut ça là que au convaincre pe mokili via marketing ya communication faut appeler ba professionnel ya média ba professionnel en communication au pena ba ko meka ko comme il s'appelle nani événement na yo na au top quoi SD na yo au top vous comprenez voilà c'est un peu ça ouais donc faire rigolo ayaki tout le monde avait petit concert na Rotana concert en manque les kende ouais na talaki faire rigolo là et arrivé na malgré il y avait la pluie mbula ebetaki et akomaki ti ayaka komaki na stade nani na Rond-point Willery a fait message na ba Gaulois na ba gladiateur que non rendez-vous le 19 na esplanade ya Palais du Peuple et na juin na stade de Martyrs. Maintenant l'artiste a fait sa date ya ba concert ça tenir compte que non ata mutu moko te akeko solo là pour ba production
wana mais donc si apesaki date wana le 19 na esplanade ya palais du peuple no basolo na mutu moko kuna basolo na mutu moko kuna te na palais du peuple ni assemblée nationale bayebi ata eloko te baza informé même pas et ne on a l'esplanade n'attends ils ont comme appelé dans les réseaux sociaux au faire Robert les 19 mais comment les 19 ans biso bateau tout ça tous informés et consort mais et comme sous ba voisin quoi pour matanga ya Verkis qui a mongana il fallait aller animer kuna na parler du PP car le même jour les 19 wana et comme que non tellement avec Félix voisin comme taza na tête il y a comme il mtaza comme bâti comme président organisé bah c'est qu'il y a papa na biso Verkis qui a mongana ma tête et wazola et atsaki date c'est le 19 sans tenir compte que non kuna que non ce qui date c'est le 19 qui fait reso bonaboy bagolo bazo finga et Félix Oisé quoi comme pas possible je ne sais pas ceux qui basent pena ba fanatique ou baza bien éduqué ou baza mal éduqué je ne sais pas Félix Oisé quoi n'a rien à voir avec Ferregola voilà Félix Oisé quoi n'a rien à voir avec Ferregola est-ce que alobaki mabe ou comment par rapport ya makambango et ça que bon et pousser vraiment bando finga et bon vika ya date ya que non yé ba organiser ba calé date ya le 19 OK faire payer à lobby mais ça kotinda bureau ya ngomo tomba lobaka que non entourage pe sungaka mutu baloba derrière un grand homme il y a une grande dame OK maintenant siko mutu aza public mutu aza na milieu ça dit faut azala bien entouré na bateau ça dit bateau bazo réfléchir bateau bazo pousser mutu akende liboso noke ya oyebisaka mutu yo za danger moni yo a danger grand chanteur yo legi bango tout ye pa moni ka keno déjà bateau na rana bango déjà batianga déjà mapekana da danger ça dit pona ye siki wana OK ce n'est pas le cas yango balobaka bureau ya faire et même là na grand frère na ye Orligola aloba entourage ya faire il faut ba changer pourquoi le bon lé qui n'a plutôt grand frère na ye mon frère na ye moko alors il faut changer entourage ya faire Gola bazo sunga faire Gola te pour bazo quand il y a bazo sunga artiste OK bazo sunga artiste te bango baza na pour insulter s'ils ont là bango ne ka pour parler vendre leur artiste ne comme rapasi maintenant pour insulter baza premier alors c'est l'émission moroté du début jusqu'à la fin ba vendre artiste na bango oyaka fois chrétien il faut finga aujourd'hui pendant 25 minutes mobimba ya finga 5 minutes ka olobeli artiste à quoi bon muto bo sala rapé bongo akali la rakuto binote azakuta ta na niveau ata binote atika leader na bino distance et carré ya mulai na makambu niveau artistique bino ka ke grand chanteur Okapi Moyembi Suka Rumba ye abandindula liboso ye asali boye liboso azongsi boye liboso mais asali boye liboso azongsi boye asuka na communauté congolaise mutu bo sunga été azosuka kaka musicien local mais quand mutu otam su bozo négoce bozo finga ke faux chanteur musicien autotune bona boy mais ye ka musicien autotune wana taba production tala calendrier bimi so ya bino wapi yango artiste azaki na prison bakanga kiye bakamuza tali famille na ye privé ayeko bima si c'est vrai pena artiste il était fort azana batu ya makasi auprès na ye babiro ya makasi batu basa musala makasi pona ye o bana posa pena ko pousser artiste musicien akende liboso tant artiste a déjà kuna et que artiste a bimi ba ebike bo mais faut pas production ya il faut calendrier bima batu pena on a que oui to abimisa ki volume 1 dynastie ezo ke noka lokwa milinga likaya nze bozo beta noka ke batoka ba sepelaka la bonne musique ya batia on a ba rebeti par hasard ezo beta ya par hasard ya koleka vous comprenez OK yango te il fallait bo sunga artiste bozo sunga artiste te artiste aye oui pas bo créer ka eloko mo boye ya Rotana oh guichet fermé oui guichet fermé artiste misa koti a matina podium bakit ces non vide ma table est vide mais bolobi guichet fermé so guichet fermé vous ba table va déplacer guichet fermé mais na ebité ce comment te bo sunga artiste te ye moko artiste abandi ko yemba nzembo na ye moko akomi ko tata banana nzembo na ye moko
mama lobe ko mobunga na nzembo ne moko oya yemba ngo danger baganga oyembi Jésus mais yemoko nzembo ne moko atata bani nango. Vous comprenez? Bozo son artiste était Ferrego là, c'est un artiste émission à un talent mais à mal entouré. L'artiste des fois se rappelle lui toya goyo kaka bateau baza pembe na ye oya solo. Oh, ils ont été bazar on a pour nakeno, ils ont danger, ils ont grand chanteur, au capi de la musique, des fois on a beau sungote, bon tico local, ils ont mixé local. Pour ça la promotion, il y a un peu comme se vendre, on a multiples collaborations à tout, comme ça la chance de culturelle et tout qu'on sort. Pour faire une musique, il faut miser. Tant que vous avez l'art, vous parler, vous payez votre carte danger. Tant que vous payez votre carte danger, c'est pour la musique. So miser la musique, il faut ça la collaboration. Il faut que vous pour ce que vous allez au Yembi Tamson, Missé Morali Banda. Directement, Tamson a carte à CV à Moutouana. Les leçons va bêter Tamsou. R. Kelly. Bah, on a fallu pour la carte à R. Kelly. Babeti Boy, Diamond. Bon, on a fallu pour la carte Diamond, soit petit fallu pour papa. Bon, on a Diamond n'est pas fallu pour. Vous comprenez? C'est pour vous dire que non, Moutou, Asana pour ça, c'est comme ça. Quand ça, la multiple collaboration, il faut y avoir un budget que non, il faut y avoir Rihanna, il faut y avoir Buna Boy, il faut y avoir Grappete Jay-Z. Aujourd'hui, pendant que au sol, au sol, pendant na bureau na ye, ba manager na tout consort, ba pesio monteur, et c'est que non, faut ça la future na ye parce que les autres retomber on a tout héroïe pas na yo. Pourtant, on y a déjà un star mondial reconnu mondialement. Et puis, ce peut être pifo. Tu vas y aller. Pour la banque, biso wenge. Wenge. Wenge, vous tirez les gars au bout des caca. Tu vas gagner bino. Ka wenge. Tu vas mener bino. Wenge. Mouton, ça la production. Tu tourner une belle. Wenge caca. Wenge. Ça dit wenge bino caca. Oh, vous tirez dans les gars. Boud 12. Ko boudé en one à wenge. En tant que journaliste, Petit Zach, les conseils ni européens, c'est un artiste Ferrego là par rapport à Makamunos tout le bas. Il peut contribuer nini et pas naïe. Ah, bamana, on européen ça fait Ferrego la conseil conseil ni on européen Ferrego la oyuka. Non européen Ferrego la conseil on a fait une PC Ferrego la conseil non, on européen conseil on européen la caméra te. Pe conseil bobo lo ba. On peut se faire Ferrego la conseil il y a danger. Grand chanteur. Bapesa mutu o apesa mutu litoi oyo ke ayoka ka batu ande ko pesa yo ko produire conseil mais o aza déjà danger yo pesa conseil nini il a danger déjà grand chanteur amo yembi munene a musique ayemba ka danger abanda musique liboso batu tout banini ayemba nyonso ça dit ane loko opouver te so yo pesa conseil neti ndeni conseil neti ni yo pesa yo na pesa nga conseil te pona na conseil o pesa te ça dit azana bateau yo ekeno baza pembe na ye bango nde ba pese conseil batu wana nde ba yeba keno eloko batu ba déplorer auprès ya star na bango et ça entourage nezo boma artiste entourage nezo boma artiste voilà boké au sein de conférence de presse batu ba mo traiter le roi conférence de presse le roi ya artiste Chocha ta conférence de presse vraiment sans fondement sans force sans tout et tout ça dit conférence de presse mo comme si ba beng sika bana mai boya kaka tout ça la soni non et le tout faut préparer en haut ko ça la te pour muninga sali ko landa te pour oya sala ki boye nga pe fona sala ka boye non et c'est qu'à conférence de presse il fallait faire ça là il y avait tant de choses à faire il y a ba mususu faut réfléchir mais tout ça là mais à cette conférence de presse nani na Paris tant aye kin fa ça la peine à kin quand même d'accord ça na Paris déjà tant abimaki c'est déjà bon et ça qu'il faut lukande ba créer ba stratégie mususu ba luka ba production ba calendrier bima artiste abeta ba concert bima ba libanda kende tout consort c'est ça ba tu as posé que non yo conférence de presse après conférence de presse à lobi nini ya malonga et comme o kutala ba journaliste ba tandami e belé na liboso wana o kuna ça dit o ba finga rafali bango wana tout ba tandami wana tout liboso na yo directeur marketing il faut la kunu dans l'ombre yo peut directeur marketing o mibimi wana ko laksaka ba mikanda on peut to éviter so mikanda ya parler du peuple so ya assemblée nationale ya solo to lokuta o ba ko laksa batu bo na assemblée nationale mboso akomeli biso que non moyen mboso akomela bino mboso akomeli bon que moyen te
Ah, Nzambela. Non, il sous à la stade de Martin à jouant le sous. Oh, ils ont sous reporté. Vraiment m'a appelé. M'a appelé vraiment faut bosser un artiste, bosser vraiment faire ego là. C'est un artiste émissé Nebobeng qui est un grand chanteur. Biso tout c'est un artiste émissé qui chante bien, il est grand chanteur, il chante bien mais il est un peu mal entouré et vit à bateau à côtoyer na bango bateau à bango et aux alentours quoi voilà. Parlons d'Héritier Watanabe. Le 25 décembre à na stade de Martyr. Ouais, Goga Toto ya Tembe, Kosra Nostra, la Pulga, Toto Rina ya Tembe, mon fils, la Pulga, moto déjà, ce que nous avons appelé ça moto vision, après ça on a provision. Ouais, tu m'as appelé ça qui déjà héritier Watanabe vision et après CP Watanabe provision et déjà dans le marketing il y a héritier Watanabe on a ça des martyrs déjà et photo tout ça là pour parler tout le cas que ça les logos moro ils allaient bien vous comprenez faut tout ça les logos moro ils allaient bien ça la rater tout ça la pauvre ninga bola ça là qui il faut peu bisoka tout ça té faut ça la peine organiser le moro paye bien et ça la paye le moro la paye historique quoi parce que c'est locaux pena et c'est un tanet il est héritier 7 ans de carrière solo naé 2 albums mais a signé pour affronter Stade des Martyrs. Voilà. Faire égaux à plus ou moins 16 ans de carrière. L'album est belé. Monsieur soit un succès, monsieur soit banzadi. Il fallait même pour signer ta même à taille locaux mais rien. À l'objet au Stade des Martyrs, et comme au Stade des Martyrs on a joué et comme ma francophonie a travaillé au banana ceux qui na janvier si aussi la barota va jouer wana va accueillir ma francophonie nous francophonie au Stade na Stade des Martyrs. Déjà moi na ya lali batera so ceza nango ba imike zali esika Serge ngaka beta rataki wa salaki moi lo yenge wana et ba Charles Club ezali ba Vélodrome ezali ya pe terrain ba VMP za ya pe terrain et voilà ba luka ba créer moi stratégie mususu auprès artiste et ça la bien vraiment héritier Watanabe déjà et ba les espiritas nyonso vous avez déjà motivé vous avez déjà rolamuka pour na déjà pour parler pour promotion déjà pour na événement ya Costa Nostra et Totorina à on a Stade des Martyrs et je suis vraiment au fou et au moulin pour na pousser pena activité on a venir que musique au pena tout ça na ba Mohamed Moleka le seigneur de la ville Mohamed Moleka le seigneur de la ville où repose le cœur de Charité Moleka moi ça Pembe papa ya Elisabeth Mosekana qui Moleka ba Yannick ni a Romox l'homme qui détient les drapeaux c'est-à-dire ba Trésor Mouchi le roi de Mekato Trésor Mouchi wa dollar ba lui bazana ba soutenir héritier Watanabe c'est-à-dire pena Sudaf Mobimba Kachomon ba Trezege Muzala les demi-diés bazawana baza toujours wana au feu moulin pour nous soutenir héritier Watanabe pour la réussite totale paix événement le 25 décembre en Akata Stade des Martyrs ils ont bon Noël ils ont joué il fête à Noël maintenant et là on a roloba héritier à se focaliser na musala na yi à se focaliser na ki moko na la team na mobimba comprendre ata la tekno ba vieux bazali ba soutenir nga et tout non à ça la que non na mwana mobile nazo bunda et que mobali héritier Watanabe d'abord na les espiritas na nga ba fanatique ba linganga o ba bordanga o ba sepelaka na musique na nga na bato ba linga la bonne musique d'abord nanu bango atia ba d'abord la première position ceux qui ba vieux ba roya ko épauler ah wana ba roya après mais dis-moi ami banon ke nga moko no soza nga ne héritier eza carrière na nga 7 ans de carrière solo 2 albums na ndimi ko affronter Stade des Martyrs oyo c'est-à-dire il faut na mi pesa corps et âme na mi pesa ngai moko nazala te que non pour non et ba vie baza we rançon nazali jibem pia nazali et clan wenge ezali ko soutenir non yé moko mise en charge mi prendre à se prendre en charge yé moko que non ngai héritier Watanabe na la team na ngai ne to affronter ah vous allez au moins bien déjà les lots to bandi déjà promotion pour na événement il y a le 25 décembre héritier Watanabe à na Stade des Martyrs. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin, je ne sais pas mot de la fin. Ouais, vraiment merci. Les analyses tout ça, peut-être ceux qui n'ont pas choqué, peut-être il faut choquer Batou, na vérité quoi. C'est-à-dire, vaut mieux. Bon voilà, je comprends. Nous avons choqué, c'est-à-dire que choqué na ndenge ya babi vaut mieux na blessé na vérité. Qui n'a beau mot dans mensonge. Vous comprenez? Vous voyez, blessé, il y a vérité. Oh, il y a vérité. Que non? Na beau mot, na lokuta.
Vous comprenez? Voilà, c'était juste on a le bas qui est blessé par rapport à Moussala, il y a Moussala, Olivier Moukoko first class. Ça dit 0 points. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi personnellement, tout va tout Rolanda Bisso, Bakeno, Fali Poupa, c'est un artiste émissaire OPA PC Miroir pour la musique à Moko na Bisso Libanda. Lelo, ce n'est pas dit que non Fali Poupa fasse à la caille Moko. Non, non. On a besoin aujourd'hui d'héritiers, on a besoin de Inosbi, on a besoin de Bagez Mawete, Nani Bagez Fabulous, Batutu Baya, Bakibina Filé, qu'on sort. Vous comprenez, on n'a pas besoin justement qu'il fallait Kaka Izalaka, non, il fallait Poupa. Non. Vous comprenez, il fallait que Zalaka Yemoko d'éternellement. Vous comprenez? Et ça n'a pas tout baroya, mais quand même il faut toi pour cette pour sa culture na biso. Ndima muninga pour lobi bandima yo. Pourtant yo boy muninga. Yo zela lo yo bandima yo. Rien du tout. Tant on ndimi muninga. Yo pe na tukunu ba ndima yo. Tant on jamais pas repesa yo pas élever yo. Pe pas toi ndima yo. Mais tant yo zo mona ko élèvement ya muninga. Yo zo mona ngoma be. C'est que m'a plein. Yo paye baki na tour na yo pe ba roboya yo. Voilà, vraiment merci à tout au Bolandi Bisso. Ceux qui m'ont qui est en Moussou et choqué et blessé par Moussou et Barakeno. Vérité, na ndimina boma, na zokiso na vérité qui na boma on a le kuta. Vous comprenez? Voilà, na vie Bisso vérité qui na boma on a le kuta et oh ba moni qui va comprendre que non, muto a solo li pembe. À lobby vérité, oh je pense que non, faut pousser la culture na que musique. Wana ba oh ba retient très bien, ba oh peut ba commenter qui toko et ça peut malin ming. Merci beaucoup. Na ba tout beau soutenir Bisso, merci vraiment qu'on une fois de plus na ba tout beau partout à travers le monde. Oh vous a toujours coaché Bisso maboko, vraiment merci. Na Emoko Kelingole la moté ma Patrick Amisi na rata Montréal, merci. Na Judith Muipata, JDT moté ma batu ya Serge Mbo. Judith Muipata moté ma batu Serge Mbo. Nakata 001 Vianel Mbumba Elegantissimo Shin Yong Lutondo Yebisa Princesse Pyongan Lutondo na papa Fernand Lutondo maman Iguet vraiment bino tout na pesino bambote merci na Dario Kimpanga garçon Schengen na robo sanate Mpaka René Mbaki balui Mpaka René Mbaki na robo sanate merci na Lene Lidjafa balobi Lene Lidjafa Motomoko Kimia, papa Kimia Narata Reine, Lene Lidjafa, maman Clotilde Bondo, commissaire Langa Basangwe, pas Lene Lidjafa, Nazako la Jeffa Babé, Balobi Jeffa de Bretagne, Balobi Mou Jeffa, Balobi Jeffa de Bretagne, Naozi la Kaba Koli, Wana Kakanenge Zala, Randengo Lobaki, merci na Madame Mireille Wakanke, Madame Mireille Wakanke, patronne, il y a agence Wami Service, Wami Service, agence, il y a fret maritime et aérienne. Vraiment, nous avons 5 boulevards, on a le numéro 75 018, Paris 16e Moana. Il y a Madame Mireille Wakanke, déjà na Kin Awa, toujours Sigamoro à côté à Yangi Borozo adresse très bientôt. Awa na Kin et Siga Wami Service comme Awa na Kin. Et vraiment merci, na Batutu, merci na Pierrette, Pierrette Bachinde, Balobi DG Pierrette Bachinde, Balobi patronne, il y a PHB Cargo, Babi import et export. C'est-à-dire aux gens pour ça au Tinda. Mutuka na Dubaï et Yakin, Kolonga Dubaï, Angola, Dubaï, Tanzanie, ça la confiance na PHB Cargo, import et export ya Madame Pierrette Bachinde Mwasi Nzambe. Balobi Pierrette Bachinde, bossa la confiance na PHB Cargo o ezawana pona mutozo mutuka na yo na ba condition o esengeli, ça la confiance na PHB o ezawana ya Madame Pierrette Bachinde. Merci na Assomata du Bac de France. Balobi Assomata du Bac de France, l'homme à la barbe blanche. Balobi ozana poso louer mutuka osomba mutuka na ba condition ezali esengeli mutuka ya qualité, contacter Assomatadi Asmat babi Asmat contacter Assomatadi et ozwa pena mutuka ya solo ya sika pe ya ko louer pe ya ko somba. Vraiment merci na Jean-Pierre Vudi en Amérique au Congo. Merci na Rosimi Gouvangi balobi Rosimi Gouvangi, véritable moment social na kata Atlanta motema batu ya Kovo. Rosimi Gouvangi Nazaro Lela car on est au planifié. Merci beaucoup na Batutu oh vous avez soutenu ngai vraiment merci na Rachidi Mawasa et Kikoyo Sazana Jedon Lutondo oh vraiment ça toujours on fait au moulin pour nous. Merci na opé Sani Baba na nengo permettre pour na ko panza terre tout ça analyse oyo eza fondé non que analyse moko bidon. Merci.
Merci beaucoup. Donc là, vous comprenez, j'étais là avec mon boss, Babi Zakari Mwambala Pembe. Merci Nabilo, nous tout vraiment besoin qui occasion à Rolanda Biso. Un grand merci aussi à Kiko Yosa, Babi image qui toro basson et qui toro pour Yazaki Wana Simba qui caméra vraiment. Je dis un grand merci à Solange, maman Nangigle, depuis Hollande. Pourquoi pas Jolie Djek à monter Maya, papa Guy en Hollande. Je dis un grand merci à Sandrine Chilembi, ma copine depuis Afrique du Sud. Papi de bons ministres en Afrique du Sud, Awilo Ikoli en Afrique du Sud. Je dis un grand merci aussi à Becker, Becker Makatela, donc vraiment Becker Makatela, voilà, Nato Sungana. Je te dis un grand merci aussi. Je dis un grand merci aussi à Junior Tupungu, Babi Solo Yambongo, Nabino Touvan Bolingara Tumba Tumba, bo commenter, bo liker, bo s'abonner aussi à Biso Kitoro Makasi, vraiment. Merci et au revoir. Ndeko ya Congo botu na ngai nini Villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino baye boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika ya kopema eza kaka moko na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement. Il y a 3 chambres salon, salle de bain, na cuisine, il y a 2 chambres salon, salle de bain, na cuisine. Awa, nyonso ezali, et bon côté à piscine, bote la bino moko piscine ya mvimba, na ndenge ya kosakana te. Et si kapé, ya kozwa mupepe, na se nzete, awa, bote la bino moko, bino baye bo organisaka, ba show, ba barbecue, bote la esika ya organiser ya ngoyo. Awa, c'est la classe et la différence, na ndenge ya kosakana te. Bino pe batu ya ba fête. Il y a mariage religieux, coutumier, na civil, botala esika ya ngoyo, ya kozwa espace qui toko pour le rosala ba événement na bino. Ya botu na ngai eza wapio. Na veni Beteke, numéro 2, derrière station ma campagne, Ozamo Bimbawana, Okomona, Villa, chez Dani Dende, boyo ke la ngai, bana poto, nenge basola ki boye. Oui, toza awa, toza na Villa. La résidence Dani Dende, Real de Madrid. Dans la cabine, Mireille, la japonaise, Fondation Mireille, ils ici. Là, tu as Kakin, tu as des vacances, tu as place, tu as tranquille, sécurité, et bien sécurisé. Il y a un moniteur à la Villa chez Dani Dende, Real de Madrid. Et ça, musique, tu as une station ma campagne. Donc, sécurité, ça m'a cassé bien là, nous sommes bien repos. Donc, tu es tranquille. Donc, on a vu sur la diaspora, boya, boza défi, sécurité, bika Congo, pour voir la place où boza bien sécurisé. Ah, pas Dani Dende, Talakangai, Mireille, la japonaise, moi à Paris, na Kitara Awa. Donc, ma vieille Juna Janana, ba Kitara Awa, Talakaka, famille Juna family, to Kitaka, ça veut dire que Nde Makambo. Balobi, filet Zamoko, filet Dani Dende, Real de Madrid. Babi Nambese qui est numéro 2. C'est là que séjour na biso à Topasaraka awa donc il y a confiance peu assurance. Comprendre. Tara ba maman Mireille Lissal ici. Au cadre na ACP mais sur ça dans la sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa. Eli kanango bien ezole kanasa soma campagne chez Real Madrid, le grand prêtre na Villa Naye. Tout ça très très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans le boulot en tout cas vraiment je suis très fier. Tout est bien, la piscine, tout va dans le côté bien, donc elle est quand même bien. Non, tu Suède. Oui, en tout cas vraiment vous avez déçu, na campagne, vous avez déçu vraiment. Bon, c'est pelant fort. Pour moi déjà bien les liens fort. Ce jour il est bien. Tu vois chez Real Madrid, à ma campagne, l'appartement Mounenema, villa, piscine, nous sommes allés, on s'est retrouvé bien, ma casse courir sans rater, sécurité, nous sommes comment. Puis nous avons des en Norvège, nous sommes besoin de kin, avant d'ambiance à l'aise, faut pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, Ozala Posa, Ozwa Repo ya Kitoko. Na ba condition oyo esengeli ndenge kaka kozalaka na mikili ya poto awa nyonso ezali
soki courant ekatani komitungisa na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village Dani Dende le Real de Madrid eyokani